te bosali mabe botie batala nyonso sika moko te tozwa nani totika nani bongo elena botie na catégorie nini natala na catégorie sagesse matana oyo komamba famille oyo libota fona tunisa no famille libota baproblème fona tunisa no famille libota makambo mpo ndeti na révélation de la tegra aza na révélation de l'année sagesse bon famille libota moko matana on a expliqué nga ba oyo oza na organisation yana pasi ya kopona minga mpe lokokopona te baza Myriam Myriam déjà teme kosali mabe te famille libota tozwa nani totika nani la diva congolaise aza famille libota yaka nga oyebisanga awa Maya za catégorie nini Maya za catégorie nini na dio boche Nikita bango nyonso basala bien Barus Nikita Myriam Ralia Tegra te mosali mabe choix ezala te tosa choix ndeni po na dio eza facile linda dana nani bakangi mais tobosani mpe dio ya Miss Kalunga sala mingi na nani Miss Kalunga sala dio mona ezala tegra ekendaka boye baimportance na bango basalaka boye boyeba Miss azala na catégorie moko boye na tegra basala baimportance na bango boye ekendaka mbangu importance ya Miss Kalunga na tegra kolinga te bana na nzela no wasko mkolo bana mo abongo bana ba mkolo ba makamna bango te poza bien la vie so zali boso bana mo boye kwa Miss Kalunga na tegra so za mkolo koki po se respecter kokota makamna bango te basa mabe basa malamu ko pe se même pas tant la conseil po obando betsa malibaku tika bango basala importance na bonso o basala gesho mais c'est trop difficile la famille libota kopona bon Kenny prof aza en catégorie ni na catégorie ba prof ba combien na catégorie ba prof ba combien prof a la catégorie ni pour Kenny so ça monter à ma bé na yo ba expression faciale et contact Kenny ba kwa za professeur so comme ça monter à ma bé expression na yetanga zoloba lokwa likambo solo mama na meilleure actrice fille moi bazana na catégorie moi bana na nani na vanda na le allez na catégorie bana na bana na Elena meilleure actrice Kenny meilleure actrice nanani on live la famille libota normata balé la famille libota normata donc je vais expliquer na makamuna bisous je vous aime beaucoup on va vous embarquer na combat na famusa ça attends je vais aller laver mon visage ok pourquoi tu nageti maman baza linda Davina Geti Elena Kenny wapi tu baba nzokoti
Wa banzoko tu banzoko na tatami. Déjà Davina zani nyama na scène. Davina zani nyama na scène Getty. Est-ce que douceur à Getty? On peut en parler. Douceur à Getty. Te famille bota musani mabe. Tozwana. Po Davina ndoki. Getty. Asala ngo ba kwa likambo ekomelie donc Elena na raisonner Elena na film wana o pardon Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, nous avons l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko talisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension mama B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante fanatique ya Bellard Production fanatique ya famille Bota akoma ko organiser chaque année pour ko award o pour ko honorer artiste o sepelisi bango po ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu complainant ki batu discuter qui même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 okozwa détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer. OK, soko olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa. En tout cas oza bienvenue. Numéro ezali wana détail nyonso eza wana na kati. Contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo détail nyonso oli. Bonjour la famille ezali maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino produit ya aloe vera living product produit o eza complément alimentaire eza biloko kolia eza vitamine na biso o ezo sunga biso pona santé. Produit o eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko aider ngai pona problème ya ménopause. Na umeli na problème ya ménopause et déranger nga makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone. Alors hormone nga esilaki nde eyaki ko kosenga problème ya tension et kosenga problème ebele na nzoto, maux de tête, oubli na komaki na oubli moko kosakana ngote insomnie, nzoto pasi bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique na bade ko kotambola te ko mouver te ko gumba mate mais sikoyo na komi très bien à travers produit oyo yango la lobi non et c'est nga na partager na famille na ngai na communauté na ngai. Parfois, pe place vidéo comme la yo santé eza yo bien te, ozana problème ya AVC, hémorroïdes ezotumbisa yo, nsoto pasi makolo pasi, ozokoka ko skene même salate, ozana problème ya diabète. Contactez maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Ozana problème ya kyste, problème ya myome, problème ya stérilité, problème ya fragilité, problème ya problème oyo ezotumbisa santé na yo ko hésiter te o contacter nga na numéro na ngai. Ozana problème oyo basuki ezokata na ozana problème ya peau produit na biso zo aider biso pour na santé pe beauté na biso. Ozana problème nini ezo déranger yo ko hésiter te prostate ezotumbisa yo ko hésiter te nini ezotumbisa yo benga ngai produit oyo eza ko sunga maladie nyonso tout. Alors
santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki mpe kosala oyo oza nango te mais baprojet na yo okosala yango te. Alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849. Alors okozwa ngai moko na telefone mpe na kosunga yo santé na yo na ya ngai eza na prix te. Nalingaka bino mingi yangwana na yeli bino ba produit ya kitoko oyo ekota na ndaku na yo e restaurer santé na yo e bikisa yo ba produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango eza nini? Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko ezo ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botita la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 senganda yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te.